15 minutes ya masano 15 minutes ya masano ya vrai 15 minutes ya masano bareportage ya show bacommentaire ya moto baanalyse ya kafu ya ndenge na ndenge na bavrai pro ya vrai bavrai journaliste professionnel bakopesa bino basango ya masano ya vrai ya ndenge na ndenge d'ailleurs basango ya masano ya ndembo foot basket volley handball topé rugby tennis de table ping pong long tennis tous les jours ya vrai masano ya makofi bibotu to mokato lokola libanda ya vrai boxe karaté judo taekwondo shokando shosho jujutsu c'est na 15 minutes ya pote na bino bandeko balandi ya 15 minutes ya masango zali wana ebele liboso betando na bino eke pona kolanda basango na bino ya 15 minutes ya masano boba ete mokwa lelo président Constant Marie azalaki accompagné na secrétaire général adjoint ya FIFA azalaki wana inauguration ya ba terrain ya football de jeunes pe mokwa lelo so komona so na kata 15 minutes ya masano conférence de presse salamaki avant match pour na makambo etali Las Vegas bia kokuta na mokwa lobby na équipe ya JS Sarura 15 minutes ya masano ya vrai jamais ezala jamais salama na TV moko awa na leo na uti koloba na bandelike inauguration ya baterrain ya football des jeunes salamaki le mona président Constant Marie azali président de la Fédération congolaise de football association Constant Marie azaki wana pe azaki accompagné na secrétaire adjoint ya FIFA bango mbale bazaki wana pona ko inaugurer baterrain le mona bakambi nyonso ya masolo ya ndembo ya football bazaki wana pe to mona ki ba présence ba bourgmestre nyonso ya 3 communes ba ete les 3 communes des Alaki inauguré ba terrain na bango tout ça la terrain ya Lemba na niveau ya GD pe terrain ya Yolo na commune ya Kalamu wala benga kongo terrain ya Kaka pe terrain mususu ya Suka ba susa ya terrain ya Sosa na commune ya Kasavubu bato belé bazaki wana balobaki na tina wana pe mwana mboka président Constant Maria lobaki na tina ete bilenge babate la terrain malamu pamba te ba grand joueur babimane na kati ba terrain ya mike bolanda ye président ya Fédération congolaise de football Constant Maria lelo toye awa pona ko bongisela bino ko inaugurer moi terrain oyo biso nyonso oyo lelo tozalaki bana mike tolekaka wa pona kobeta bale eza bongo te d'ailleurs soki totali terrain ezalaka munene bole eteni yamana tomonaki to protéger oyo etikali po bino bana mike bana yolo bo betaka bale awa esengo te na yango lokola tozosala mwa makasi tosololi na mokonzi ya FIFA Gianni Infantino alobi otoluka moi batere ndenge wana pona bana mike outi classe oleki obeti mo bale na yo dimanche oye obeti bale na yo yango wana tobongisi yango na makoki nyonso euti na FIFA yango wana omoni secrétaire général adjoint azali awa pona koya ko inaugurer yango elingi koloba boye kobeta bale elingi koloba kaka te ke bozala na ba stade lokola ba mususu biso nyonso tobandaka kaka boye namoni soki natali epai namoni bana mike baza ebele tobandaka biso nyonso nayebi ke perodo na d'ailleurs zelo ezalaka awa so bozobeta bale so bozo na bale te ondire makolo ezozikisa mulungu ezozikisa yo chaleur ezozikisa yo ya zelo mais tolingi bino bana mike bilenge obeta kabale oyo ezali phase ya liboso ya mibale toko éclairer ba terrain yango oyo pe kozala éclairer tokotia minda po soki bouti classe na pokwa osi otangi oye obeti mobale na yo muke awa ekobongisa yo santé ekobongisa yo cerveau po momayele ezala mosusu pe ba terrain oyo nde bimisi babeti ebele ya minene babandaki awa outi ko inauguré ya GD terrain GD ya Lemba sikoto lokiawa sima toko kende pe na Asosa malembe
tokobanda kosala yango po bino bilenge po boloba te ke bakonzi ya fekofa batalaka babitere ya bana non sikoyo Gianni Infantino lobi bale il faut tolanda yango place ebetamaka mpe modele ebetamaka po ebele bakanisa kobeta bale faut ke na stade ya monene te bale bandaka kaka boye soki na Brésil ba Neymar bango nyonso babandaka kaka boye na baterrain ya boye yango wana tosali yango bino mpe bana yolo bozokanga bobatela terrain oyo ezali te ke tobongiseli bino na butu ba grand prêtre moko baleki bakomobenda mabaya bakomobenda bafilme bake nango boyoki bino moko nde fo bobatela yango toyokani Asvekle bakoyamba équipe ya JS Saroura mokolo malobi samedi 2 février na ngonga ya 17h na dibanda ya Martyr pour la 3e journée ya Ligue des champions africaine. Natina ena conférence de presse Salemaki, coach Florent Ibenge, le mona Fabrice Ngomba balobaki boué pour la cadre ya Asvekle. Alors, vous l'avez souligné, on est dans un mini-championnat et c'est un mini-championnat où on veut terminer à la première ou à la seconde place. Et pour ça, je le dis souvent, c'est la politique de l'écureuil. Donc il faut amasser. Donc il faut amasser des points. Donc dès demain, il faudra amasser les points et si possible les 3. Ce qui nous intéresse, c'est au niveau de la 6e journée, qu'on soit à la première ou à la 2e place. Et pour y être, je crois que faire le plein à domicile, ça serait la meilleure des recettes. Donc demain, on va à la recherche de 3 points. Il y a de tout l'effectif, il y a un joueur qui est un peu souffrant, c'est Charles Kalonji. Mais sinon, tous les autres sont éligibles, à part, comment il s'appelle, Zakaria, malheureusement, parce qu'il n'a pas reçu ses documents administratifs pour pouvoir jouer, mais sinon, tous les autres sont éligibles. Et ceux qu'on a inscrits à la CAF, évidemment. Tout là, on est concentré à gagner le match à lobby, pour prendre les matchs nécessaires. On a ce soir supporté par comme cette équipe n'a beaucoup à des choses pour on a dit quand on a fait les actes qui plus ou moins les actes qui vont errer les toi qui se mettent au ça et fort toi qui c'était un match pour la lobby. Quand tu as laissé aller négligence. Non, la négligence. On a dit soit il va sur le moment qui a gagné le match à lobby. On a ça presque là, nous nous avons concentré vraiment aux endroits où on a gagné l'objet de l'organisation du Bandana. L'autre part, on a bien récupéré des moyens à centre de nous vraiment ensemble pour se comprendre que on se le niveau est vraiment comme c'est souvent surtout un stade de match où tout le monde est à tout le monde qui peut-être sur passe vraiment comme c'est qui vraiment va ça pour ça décider. Coach Zawari Karim ya JS Saroura ya mboka Algérie alobi boyeke équipe na ezali prêt à affronter ASV Club. Natina wana bolanda ndenge nini alobaki. Bien sûr, on connaît notre adversaire. Le club, c'est un club très connu parce que là, elle est vice-champion d'Afrique la saison passée. Donc il renferme deux joueurs de qualité. En 2e au classement avec un 44 points, je crois, très bonne attaque. Donc c'est une équipe à ne pas présenter parce que là, techniquement, ils sont bien. Ils ont gagné la fois passée avec un score lourd, 5-0 contre le Semba. Nous, de manière, on a bien étudié l'équipe adverse. Nous, la GSS, c'est la première fois qu'on se qualifie dans la phase des poules. On apprend toujours de cette compétition-là, Champions League. Donc on a entamé par une défaite, puisqu'on a manqué d'expérience. Premier match contre le Semba. Mais il faut savoir qu'on a fait un très grand match. On aurait pu gagner contre le N. Il ne faut pas nous sous-estimer, parce que là, on a un groupe, on a des joueurs qui peuvent faire la différence. Il faut être très attentif. On est là pour faire notre boulot convenablement et on n'a pas peur de vite l'acteur.
ASV Club azali équipe moko ya makasi la neliki yake lobby akolonga kasi mokolo ya deuxième journée abetaki bongo akwesaki équipe ya Simba na 5-0 mokolo lobby tozali neliki yake biso ke zibisa sanono ke ASV Club akokwesa équipe ya JS Saoura kasi bolanda match ne o abetaki ya deuxième journée na équipe ya Simba yango ane tokosuisila basonga biso ya 15 minutes ya masano bolanda. Deuxième journée Ligue des Champions d'Afrique, samedi 19 janvier 2019, na stade de Martyr. Ezala kinde mo bangé na match Betamaki ASV Club contre Simba ya Tanzanie. Ezala ki somme et belé baya kite suite à déception au ASV Club eba ki na kozwa. Na match o Betamaki na Égypte mokolo mwa le 12 janvier 2019, ya ASV Club contre Al Ahly, match o kende ki 2-0 na faveur ya Al Ahly ya Égypte. Ba oyo baya ki Mawatro Barataki. Incroyable mais vrai. Malgré ba vide ya ba place na stade de Martyr, ASV Club atalisaki bokasi boye pe ya coach Android Jean-Florent Ibenge Kwange pe bayaki kotelemisa public na premier but oye chamaki na Jean-Marc Makusu na 13e minute. Kalate 6e minute après. Deuxième but na Padou Bopunga na 19e minute pe 3e but ya penalty moko suka ya Fabrice Ngoma oyo esalaki ke mi-temps ekende 3-0 po na bana veya. Quel bisengo te kozonga na deuxième mi-temps nde makwekwe kupa aye kotia 4e but na mutu 4-0. Wow! Lokola ya Jean-Marc Makusu etangama pe evanda na makila lokola omemesano aye kokotisa 5 doigts de la main donc misapi mitano ya ASV Club. Esengo wapi kokamwa wapi komona ekipe ya Simba ya Tanzanie kokwea lokola nzete ya baoba. Coach Jean-Florent Ibenge Kwange pona nini te ozwa ba félicitations. Ponyonso ezongi bobele na lokumu ya mboka na biso République démocratique du Congo. Kiese na kiese pona bana veya po ebele bandimaki te. Kasi etikali lisusu mokolo mwa le 2 février 2019 wapi tolemba te ko encourager ASV Club po ete bakokutana na jeunesse sportive ya Saoura. Banso totelema pe tozala bomoko sima ya ASV Club lokumu ya RDC. Esengeli koyeba siko ke sima ya deuxième journée ASV Club a commis deuxième na 3 points, goal différence plus 3. Premier kaka Al Ahly 4 points, goal différence plus 2. Po asalaki nul 1-1 na jeunesse sportive ya Saoura oyo aza mokila. Dernier avec 1 point, goal différence moins 3. Troisième eza Simba Sporting Club na 3 points, goal différence moins 2. Bongo pour la continuité ya compétition ya Ligue de champions d'Afrique pour na ASV Club. Match Ekolanda eza samedi 2 février na 17h awa na Kinshasa. ASV Club akobeta na jeunesse sportive Saoura. Ba match misusu bozomona na etandoike ti 6e journée ekosuka le 16 mars 2019. Liboso ya match ya suka ya 6e journée ya ba éliminatoire ya CAN Égypte 2019. RDC contre Libéria. Matongi bino baso po mote uzaki ba ike pona kolanda. Baso ngona tiki ya 15 minutes à maso ko ngo na suka la pesimbo na jeje ngwa wa le coordinateur 15 minutes à maso na John Boy. Pena Kelly, pena Cindy la pesimbo ko ke sizali. La bino ba so ko sika la malamu. Tokuta moko ya lobby pona edition ya sika. Merci. Minutes ya masala. Ya vrai. Jamais ezala, jamais salama na TV.